apangizama na pesa kidia makonzo tozongi pona idea ko idea yeki no to ikota na video yango na zongi ndei to vandia wa lelo libote mtezali awa libota tika na kuna tele mapono ndo kwa kuzongo mwa bibo na kuvanda nanga iyo zokota tena ko na ko mikota nanga ngamuko et mais comment ça fait idée bien mtu s'introduire oui il a bien on a monté à se présenter ok ok alors toke ni bongo bon Mutamutu Bruno Lumeka Mutamutu Emmanuel de Londres. Diamulungi la kadiamukutako. Kamugikutako. Yuna. Chigitoko. Ouais. Elias Okaka. Vraiment. King Bilongo. Elias Okaka alias King Bilongo. Elias. Mutamutu engedia fitiki sunzo engedia nani tu abage go basi. Fumutsako. Bomuni yiwana. Martin Skudimana. Martin Siye. Bon. Mutu twidi baba. Yandi ndio mutamutu engemusu kisunzo la. Dorsunzo ama. Na posimbote na baninga nyonso tout sans exception. Oui. Vous allez awa. Bon. Zamba kumisama. Merci. Tovandi en famille quoi. Tovandi en famille. Ngai mogope. Na bitembo emono diaga mukati nginave ikimene ndio yo. Etoyini Kongo. Kunzotu ni nanga ekanda. Bisigini mako. Tu voende bo moko na tuli nangi kunzo. Vraiment toza en famille, idée yeke no ndito solaboye to tyango. Bande ko nyuso tu ya France, ya Belgique, ya Hollande, ya mokili mobima. Oyo to sito bengana toza ko débattre likambo ya Angostar. Lelo oyo boyoka likanisi yango. Bino moko te biso tozali prêt. Lelo oyo boyoka nzwama ayake na likambo ya matanga ya mama na leki esi basi bakundamaki bomonaki yango na YouTube na TikTok bolandaki yango. Mais to profiter na occasion oyo katupilaka ni pasi zelu foko. Mais lokola vie faut continuer to monike non watu bulangene to voande diaka to sengindu bakimosi. Idina tu voandi di baba pasi voto mokene pange to zaya kidiambu tulena banga mutomisa edio diambu de Angostar oyo to bandaki ensemble yango to vandeli to ko pesa mutu foti te to ko akize mutu te to ko beteke no yani to mwangi sekanda kansi yambutabo boba gui oizana lokola to bandi yango lelo donc biso nyuso pe to ko vanda kaka boye ensemble Angostar poto sola to yokana joje diambu nga kala diao lo landa moko ge wunu to malanda. Bon, to continue sikoyo na débat na biso. Bande ko ngai nalingi na clarifier likambo moko likambo ya Angostar. Bande ko na sola ki na bango nyonso. Na sola na bango. Na yoka kinzwama, na yoka kizinago, na yoka ki pasha, na yoka ki rive, na yoka ki Ami Eliano, na solaki na kiamisito, donc bango nyonso sans exception. To solaki nga ndenge na zaboye na ebi opinion ya moko na moko ndenge balobaki. Kaka nde nyonso ba yebisaki ngai na bomba ki yango kati na ngai. Mais likambo moko na lobaki na ba video ke oyo batu balobaki na ngai ke tolingi Angostar etelema. Batu bazalaki disponible basala nyonso basala contribution pour na Angostar na lobby yango lelo parce que batu bakaseli no mono ibai kisenzi mbute bati ya France balobaki baza prêt
soki compte na France, soki na Allemagne, soki na Hollande, soki wapi bakosala bakotia mbongo po Ango Star ebeta. Il faut bon comprendre oyo ezalaki munoko moko te mais nation Congo yango yangola. Nalobaki ntango nga nalobaki ezalaki teke ngai moko yeleka tsikameleko engeye pete mokili diambo de Ango Star. Mais Ango Star eza nini susu? Alors ezali kozonga na moni ekolo diambo de Ango Star. C'est là que tant nazui mais non ezali orchestre ezalaki boye ko comprendre que esprit Congo baye à travers ngai naïbsa bango batelema. Et c'était comme ça. Ezalaki teke na melima sanga ngai moko boy non ngai nayebaki na nga Ango Star te mais eyilinga na butu na ndoto nyonso tu ona lobaki ezalaki makanisi na nga te mais oyo basoki pesa ngai naloba balobaki na ngai Ango Star il faut bazala ensemble babeta soki babeti bakobima mokili koyoka bango. Soki mokili yoki bango mbongo oyo bango bakosala kavilakani kuna ngatu kako. Il faut bazonga enda talekanda asadise ya kakize zetu yana eto message wana yango ngai pe na pesa ki soki bozongi na bafilimi surtout yango nga nalobaki balobaki ke soki basali yango te balingi basala oyo ya bango mutu akokoka kozala te nalobaki yango makanisi na nga te mais oyo bazalaki koyebisa ngai. Et avec le temps j'avais compris Ango Star ezali orchestre ezali boye yango na ngai nabimaki nalobaki ya yango bandeko nyonso ona lobaki ata moko esalami te neko comprendre kutu ke non bokabwani eyeli susu makasi moto moko akomi kosala oyo ya ye mais nalobaki nini kino ndenge bayebisaki ngai kino soki bomeki oyo ya bino moko moyo bobima ekozala te ti bokozala ensemble bozala ensemble mokolo oyo bino bokobeta bokotelema mokili mobima ekotelema ndenge ngai basoki yebisa ngai yango ngai nayebisaki bino nabakisaki te mpe nalongola na ngai te natika nalingaki nakende na baswisse nasolola to mobilize bato mokili mobimba comme ça bato babanda kocontribue mbongo ekende epai na bino balouer basale mpo babeta miziki ti elumbuki unu tomoni rive asali banzembo na ye tosololaka na ye tosoki abengi ngai na yo kilisili mbuta mutu ediokanda kanda liengani watu wakuende koko elungu dibwe koko sio pamoja kika ikanda tangu dibwidi amwangene koko koma madiambo ko makululuzemo Zinago namoni ye bravo parce que Zinago toujours azo continuer kobeta ba concert banini atosala kombo toboyite wa bayikidikala nano te toujours azobundana toujours nzwama tomoni ye abimi na YouTube abeti tomoni en tout cas mbalo bayokani ndenge basali boye bango bazala ensemble bakobeta bandeko na ngai tobosana te musique ya Congo awa ezalaki kobeta te ezalaki tango mpona biso tobima tosangana tobeta musique ezalaki tango mpenza opportunité mpona biso ode toprofite na yango toprofitaki na yango te tosalaki yango te bambuta mutu ezalaki départ na biso soki tobimaka keno tosanganaki Ango Star ebeti bakongole na biso mbuta eleki nana tuzonzanga tukalangi mamba kaka kasi tozaya nene kwetu nadibwa natuvwanda moke na yeya uiza na yeya emo mambo etu kakele tuzamoko bandeko emankaka foto ndimaka yango soki tosala erreur foto ndimaka yango
Zaka vote ote ye faute na ye soki faute za yo okopi kondi ondima enlève be lomba kwa ni lève ande ko ngai nalingi na insister na likambo oyo lelo nzwama za awa tozo solo la likambo oyo en famille nzwama mutamutu lelo tetela biso linyoko oyo ezali kosala keno bino bozala ensemble te ezali nini bandeko na yo mpe bayoka yango mais oyo bandeko bayebisa ngai oyo ngai nayebi oyo bandeko bayebisa ngai oyo ngai nayebi mwe nayebisa yo yango eza te ekuma mono kisili mwanga kandako ngisili mutunga ewawo emankaka mono nzemo nge kuzemoko emono pekileli kumuka mokambako yalibe mokaze ngepe kusema yalibe mokaze yano nana kaka kamba bamta kapekileli moswe kakwandi kakembeko mais ngai yango te nazana ngo besoin nazana besoin po bozala ensemble esengini est-ce que makambo na bino bakoko bongisa yango pe bongi na yango bozala ensemble et du diambo furi tu vui didio tozaya mokili pe yo eyoka mutamutu ndengi yoko ndo baboye bandeko ndo bakoyo emono ngine malo nanda kani fwako api kuna nzwako kwende ikwe ngina kwa yuvula o epangeno yayi mamka bo bobele wange kimabudi kidiambo bobele onyo to funa nganani ejo diambo imambu tubanga mebandeko na ngai ndenge na zaboye mokili mobimba bana ya ne Kongo ya Angola bazalaka prêt basi porter bino po ango star ebi obeta musique do tina chaka munoko ambuta vovo kuvo embe vokola mutsani kutitela yenu mosi lune nomien bozana minoko na bino muta maladi yemoko oyo muta maladi ayebike ala gravité oui yemoko pasulaka koko na ye oui kutitela oui soki likambo ezali ntango oza bomoi ntango babongisaka yango oyo alors bozalaki bato moko te bino na kati ya Angola na kati ya Luanda bosalaki succès magetu seri wana mboka ndenge ezalaki mais kombo na bino esalemaki bosalaka deja kombo bato mingi bayebi bino même soki oke Luanda soki olobika desu nzwama oh azalaka oui azali soki otuni dema kulusu Tile bazalaka kaka oui bazali de pasha donc bino moko nde wana ba makambo yango boza ba maladif te o bozo bazo ko tia ba sonde mungongo se kende ke bokolo balisute boza na ba voix na bino bozo loba donc boza maladif moko tant musu mutu mutezo beta oui tant musu ka musape mutezo ezo sala mapasi tant musu moi mais voix ezali alors yango moko na moko waza likambo aloba yango pona to bongisa likambo yango po biso na Angola même musique so tali na tango kala bato amemi musique na kati na Congo ya bazomba konono tango ezo beta konono ya musique ya bazomba ya bisoko numéro 1 même ba vie ba luambo ba famille na ba muso ya Angola mais oui ba vie wana mama na yaza mboma ya Angola oui de musique est rien na kati Angola balinga te e bandi bazomba bato bandi papa de Oliveira mtena musique na Congo même musique en Europe les États-Unis bato amemi yango ba africain oui Jazz. la majorité baoti na royaume Congo majorité bato bazaka ba immigrant bazaka toujours na idée ya ko sala likambo ezui succès toza awa toza ba immigrant bino faut présenter culture Angola tout à fait la musique obino bobandaka po metiaka ba singa na kingo alors singa mo skool faut bolakisa yango pe ki bino botiaki singa na kingo po peuple bazo zela bi bayo kabino oui na pesi parole pa ya mbuta mutu wazo sali kam non dio diambo popino mbuta mutu tu futukiri yandi tumbene mpopo e dio kinanga diao katukam enzape mokili pe bayoka ke non vraiment
conflit yango mpo bango tala ensemble te ezalaka yango oyo buta mutu topesi yo parole sikoyo yo oloba tika nakenda ngambo wana kuna. Oui, Limaton. En tout cas, merci beaucoup la parole. J'ai jamais été maintenant on appelle ça ma parole pour expliquer ce qui se passe maintenant en réalité. En réalité. Oui. Donc c'est la bref pour que les 24 heures du temps. Mais c'est la bref. Oui. Papa, il y a des besoins à mon langage moko. Tu as dit Angola. Quand tu parles de musique, tu as dit amour mingi entre les bisous. Oui. Amour ezaki mpena on appelle que moninga olalisi na ndako na ye tozobeta miziki miti oyo itene taza témoin donc tozalaki mpena toki na amour moko boye ntango tolongwe yangola mpo bamosusu ayaki avant bamosusu balandaka nsima ntango toyei kokutana sikoyo biso tu awa na poto sikoyo na amour wana ezalaka su mpena te mutu nyonso tu aninga luta de poder. Oui. Ah oui, donc il y a un mouvement. Luta de poder. Luta de poder. Nous disons qu'on a danser. Oui. Baninga mususu basala qui déjà les Camerounais de temps avant, bango ba diriger baninga mususu. Oui. Au moins tout ça nini mo collégial yo mbalo mutamu yozo ki mukonji. C'est ça. Mbalo yozo ki mukonji. Mais tout est foira. Oui, pour une fois, pour nous tous, à l'unité que nous allons me conduire. Oh. Vous avez un tour. Ils arrivent les tours ne peuvent pas aux alapés, il y a beaucoup de par exemple. Oui. Papa ben on a Congo loco. Loco. Papa Makambo, et le mot nani mutamuta lubaki, il est spirituel. Tout à fait. Ça, je l'ai compris dans ce sens-là. Oui. Alors, il y a bien dit. Oui. Makambo n'est autant blaboli. Oui, il y a un sacrifice. Il y a un Suisse. Il y a un Suisse. Il y a un Suisse. Ok, oui. Il y a en France. Pourquoi on a kangisa bango? Mutako kangisa bango tout. Netinga. Na mpesi valeur te. Oui. Mutako kangisa bango tout. Netinga azati. Comment on a vu que sur la bango tout le monde a comment abena na mikitsi na ngai. Oui. Makambo etambla bien. Papa na sali. Tout. Mais bien, on est dérangé, puis oui. Bah, conflit, un conflit, surtout dans la Suisse. Dans la Suisse, papa, bisous, on a parlé à moi, bien. Pour l'ami Eliano, Zimbabwe, et les gars, on a tout peut écouter une bisou. Mais dans la Suisse, papa, on a un mouvement. Oui. Oui, mais tu as aussi fait yango. Oui. Pour bien papa il beaucoup attaqué. Oui. Bango wana benda. Pour bango kuna bayoka na kabenda malamuti. Usolona oyo ndenge mususu usolona oyo. Ongala kuta na yeti. Ngai moko na kenda na vana ne journaliste. Oui. Na bino ko zanga musicien te na ne journaliste to solona no bien. Et là on y les angi. Au moins, on a fait ma raison, papa. Oh, les gens ont dit que oh, les gens ont dit attends. Si on est bien en tout cas, dans la confiance que binomo ko boye ba binaki mutuni boko diri pour la carte groupe il y a groupe nene za kawana atayo mutalibando yo pesa conseil et ça neti. Oui. Faut mutu moko azaka na kati wana wa ibiso na ndenge nini ezalaka kuna. Oui. Nakolo bateke bino pona mutu nini mais moi je me porte candidat. Oui. Pourquoi il na solo na bango tout. Oui. Nasa ndimi na mutu te no mona. Bango tout na solo na bango. Oui. Nasa ka tout benaki po bikamo lo baki so ke mutu na mutu akebeta na ezo simbate. Ça vous avez raison. Oui. To meki yango to meka yango. Ça ne marche pas. Oui. Donc, ils ont dit que tous ensemble. Ensemble, ça c'est vrai. Et moi je me porte garant. N'habite que ça en gaï. Binomo n'est pas beaucoup choisir. Ceux qui ont dit du coup, on va respecter. Ceux qui ont bien ça en gaï, on a besoin de démarche. On a besoin de démarche.
batalaka nini tokoba age ekomi mpesa mpena ke oui mutu ntango ezokende kutotuka kunda kutokwenda kofi exactement nasukisi na nga ndenge wana kanzi boza bata mayele oui tozwi résumé surtout naloba mingi te likambo ezoderange biso kaka eza yango wana mutazela tu nani winange diambo de koma diambo de tete ok zera na baluka kuna muta mutu ngana kozwaka continuité ya biasu mpona mouvement yango star oyo toyebi yango bien baza na bango tu baza na toyebani na bango bien do moto akolekela moninga naza na ye te aza te toyebi l'état esprit ya motu na oyo azoloba bango nyonso bazomona ebikaka na miji kitoko moto azoloba na contre-prix ya motu te azomprendre meta bandeko tovandi tant tokola peta bapeti sozo tambola na motu so babe motu na bafaux pas ndeko mabinaka motu bolingo na ye ndenge naza nango exact mais tant mosu ana 100% olinga motu mais motu ana kati na ye nayebi te soki ezalaka bacomplexe ou bien bato babotamaka ndenge wana po mosusu babota bango ndenge wana ochange te ana age okomi nango mpe totika bafamille toyaya biso nyonso alie toyibana mike ti tokola te tokomi batata bama tobali donc tomonaka eloko yango mpe ezosimba te po tout le monde alobi olobi wana ta oyebaki no ango star te mais okoyeba yango omeki okota moko na moko okompagneka mwa pensé ya moko na moko tout à fait ezolakisa zoba aza te siko oyo aza na kati wana eloko nalingi ezala siko sincere oyo ayebi na kati nde tosololi so bakorenini oyo eza chance ya suka totika na basenga kokufa to bakavete te eza so te tokoreni so na 20 ans no totika na basenga 10 ans bokufi na yo donc carrière yango eloba redi okosalanaki mobange te carrière basango na age oyo ayebi kaka na besoin ya musique ye basale mpena noliste te donc il faut rejoindre idée oyo soko mpe moto amonike te ngai nakoka na nga te atikala etela aya suna baerreur te po bapeti bana relève ye tozalaki ne jour bapeti bakoyemba kitoko olivier ango sala ozotika relève te okokufa oyo bakombo ekobunga nango oyo amonike akosangana na ye te alobi mosusu remplace vide na ye akouvrirango po biso tocontinue bato baza nango ebele chanteur oyo akozwa voi na ye baza ebele eza libota muta mutu tokomona ngo na congo te oyo atiki redi azwi moto atiki akomi oyemba lokwa papa oyemba po moto abotamaka double na vie nde toza moto badouble na biso bazalaka elonga moto alokwa vie midi elonga moto alokola ezalaka oyo amoni nde tokotia mpo makambo ezosalama na bamboka mosusu na basala bango eza bule ya bana londres sikoyo bavandaka awa oyo batete ezosala babule wana so moto amoniki akoka na ye te abenda na ye calme azali mpe nemi te eza nango eloko tosala lokola tolinga eloko yango toza na susi nango ezalaka tomonaka ke nakoti nayoki baninga na ngai babeti tokabwani tokei eya nango mpe moto akoluka mbongo na nsima moto wana aza na ye te donc aconseil na kopesa bama na de loin bozali partout akotala video oyo abule so baninga basali pa bakei moto ayesu na baerreur te boye te mpo bakorevese ye oyo komi ntango mpena ndongi fo obelela ndenge yo te asanga ye kosimba te ntango yo kozala te natuvanga na litoma mpe nakoyemba nanga eza nango tie totina nsima okoteside oyembi omona teke voi no eza danger no ezalaka makambo mokili kaka eza nango teke o ngai na danger azalaka te mpo Michael Jackson oyemba kutu voi na ye toyebi yango te asali basuccès ya danger nani ayebaki voi mindele bayoka bavoi mindele oyebaka bamosu bayoka bapera pete bayoka me baconseil me mindele abetaka na tomonaka bapaf dali bavoi nango toyebaka azoyemba ne basali succès nzembo ne tona besoin ya likambo azoloba to acomprendre yango mindele akipa ne voi te baopera nde bakipaka voi mais oyo bamusike bena nini boye bakipaka yango voi te tosenga mpe na bato bakotala eloko na youtube bakotala na youtube tosengi baide ya moko na moko eza eloko ya union siri ango star diambo de kanda ango star na baide toza nango awa eza nango te tolobi mutu no nzwama aza na mpo ye mutu apres
ye pa okende mpe na kamwa message na ye yango tolingi ezalaka lokwa image etikala mpo eza lokola témoignage ya lokwa preuve bakutanaki donc partout boza na France bana mai bino boza ebele tokotanga bakombo te boyebi Ango Star bomona yango mpasi boyebi yango siko bato oyo bayebi yango Ango Star bazwi ya kotya bino maboko ozokolinga kopesa yango maboko te bokende Vraiment. donc eloko na yango mpona loba Et puis peuple pena lingi pena loba. Merci à trop. Na message n'est surtout précis par rapport à l'histoire Ango Star. Pardon. Ce qui n'a causé un moment que Sima. Oui. D'ici tous en Angola. Arrive à Kono, Bazali et Beli, Oyo, tant que le style, il y a pantalon et kimono. Vraiment, tu apprécies qu'il va avoir ma casse là-bas. Ça peut être Oyo Zaki. Il va sender. Tout ça. Donc, en tout cas, tous là qui le là donc portre portre oyo to soutenanga na Angola donc parce que base de qui na palanca à cette époque là biso tous là qui donc très fort nango bon peut-être dans ce qui vous gêne til le peut bah je peux vous sani ils ont pas pour la reconnaître bah face mais tous là toujours reconnaître et puis papa il m'a peut-être soutenir qui on peut et puis c'est ça en tout cas donc on a besoin de orchestre où il y a biso Ango Star tout ça là effort biso va dans Londres n'engi to temi boye to épouser ba voix surtout de façon que ekene liboso to épouser ba voix surtout quand Andra Zali n'engi to zarale de temps en temps la situation surtout ayebi n'engi amemaka biso parce que biso za troupeau ye azali patriarche nengi amema biso donc en tout cas oya mokela ko baksa yangwana c'est bon. Ouais, donc ndenge tu bozola na la vidéo biso toza na Londres on se présentaki ngana Martin Soulibana toza ba petit pena donc bana Ango Star. Alors donc tous les vieux naza na bonne relation na vieux rive wana kutu beda donc abenga pena vieux kodos yemoka yebi Congo depuis ba wish. Alors vieux rive via palais vieux pacha via palais vieux de makulusu kutu donc palais biso nyonso donc ba wish bani donc ba yaya penza naza na relation na bino misato to benga na comme vieux njoma. Alors biso toza nga par rapport à nga naza leki na bino vie Eliana. Alors donc biso boza ba yaya. Alors biso toza nde ba bakaka coup de pouce. Hein, coup de pouce parce que to lingi mouvement et marche bien. Et rosa nango mutu na mutu azana idée na ye, azana groupe na ye. Il y a pas de souci. Mais au moins bosa le loko moko to bi penake idéologie moko ya bana ya Angola Ango Star. Il y a des importants mutu na mutu azana groupe na ye azana idée na ye mais rosa pena ba moment moko boye busangani les ba date de indépendance supposons oui au monde le 11 busangani busale loko moko ya munene peuple angolais ya ça va tout plaisir au monde donc ezaka idée ezana ngote ke o mutu aza chef mutu azana ni bono mutu na mutu aza mukolo bino bozaba yaya il faut exemple wana bo pese pa na biso ba petit na bino au monde donc ezali kambote ke nga na za boss nga na zo diriger na zo sala bono ezaka idéologie bo sala loko moko bandeko na bino oyo ya côté bo sala plaisir na peuple na bino puis na bato so benga no makoye nzadi bato ba parce que ezaka ti bangole ba kolinga bino ba pa ya pe ba se bino mutamutu ba ko ya pe ba ko appuyer même na Congo pe mais oui na Congo pe papa emba ba ko beta bato so beta na ba wemba et là il faut mo bo sana raté population vient de super zana ba oya yeba lingaki mais oui au mona vérive pas zana ba oya yeba la ya ga oya pona ni bazali bangolais congolais ya Kinshasa congolais ya Brazza balinga ka ba de makulusu de Emiliano au mona donc bolinga bo sa de loko wana poke on comprendre donc âge ezokende
baage ezokende omona bocomprendre eloko wana donc ezala plaisir à trop bosala eloko wana vraiment musique ezonga eza wana eza likambo bafanatike na bino nde bazosenga omoni donc yango wana kwa mingi oloba eza te nga na suki wana merci et puis eza chance nation moto ezoseloki nation ezolobaka no bazali prêt pour soutenir bino pour nous honneur kaka mais vraiment chance boye bato mingi bazwaka ngo te bakongoli bazwaka ngo meme yango po chance 11 novembre abengisi biso na Luanda bobeta bozala bino te tozala te mabe makasi mabe pour la culture mabe bakotia biso bato mangala na ngola culture tozangi mbongo te tokosala ngo ekoza so mpe baorganize délégation mpe kokolanda tozala toyebi mpenake le 11 novembre bato déjà tokoya tokolanda bato bakodeplace tomoni concert à faire te oui bato bauti Belgique France tout ceux qui wapi Allemagne Angleterre bakoki koapuye ndeko na bango balongoli biso na makambo bavisa na ngola tokopeka babillet toye moto avoyage na ye aza na besoin ya visa te moto masolo masolo eza bien donc mpona ngai zela na mpona ngai nde nazomona eza likanisi ndenge tovandi boye mpona biso te po biso deja tokomi na songe ya ngomba po nzela oyo bapeti bakoya koleka bamikolo bato basalaka yango biso bandako tolali tozolala lelo bato batongaka yango biso tolobaka bakoko na biso ntango bazalaka bakoko na biso balobaka siko biso bana tokotika na bakoko na biso tokotika bakoloba nini exemple nini babana koloba mpona biso exemple nini babana koloba mpona biso o bakoloba peke bapapa na biso basalaki boye soki biso lelo tozoloba boye grâce a bapapa na biso baorganizaki baorganisation moko boye mpo ebunda mpona indépendance ya mboka après tokoki kotala tokomi na mabele na biso tomoni mboka oyo batozisa biso après mabele wana epamboli biso tokomi na bamboka oyo grâce a bapapa na biso baparent na biso mais biso sikoyo eloko nini tozosala mpona bana na biso relève eza te tozoteya meme bango teke no touta wapi tokomi awa ndenge nini bamboka euta bato barevelaka bato ya bamusicien musicien arevelaka bana arevelaka nation tomoni Bob Marley makambo asala lelo Jamaïque soki ekomi indépendant na pouvoir vous imaginez Bob Marley a contribué kibaki di mundu wate kibaki di mundu wako panga malemvuka vous imaginez lelo ke bandeko na biso papa babaki concert dad where you going to naki concert à Ango Star eza nini yango do tango zongi no moni Ango Star wana baza pesa ba doki touta doki ozo pesa basoko bana soko historique donc Ango Star bangolais nani wera stone doki mwana azo la différence azolinga batu mais différence azoko kosala yango siko ya biso eloko wana siko lelo bino boyembaka biso toza presque ba génération moko tozokokende siko biso ntango tokosila donc esili nango esili relève eza nango te nzete asamoka soki ebimi banini nango wana soki ekwe ifo ebimisa banzete ebota so bamboma nango wana bino sikoyo bozosala eloko te ntango bino bokodaye na bino zela na se gauche porte ya gauche wana eza eloko moko bozosala mpenza baerere kutu teme bafaute mpo erere toko kofasango na gomme mais bino bozokomela siko na bik bozokoma na crayon te po soki na bik bino bozokoma na bik moya to efasa yango eza te mais boluka moyen bokoma na bagomme na bacrayon mpo toboma yango na bagomme donc eloko nga naza nango yango oyo boluka moyen bose organise boforme bapeti mpo bakombo na bino mpe ebunga te etikala élève etikala en plus na kosenga eloko moko soki kozala vraiment kitoko faut tosala ba comité de discipline faut tose organiser
si ça dit que punition la moto punition. Tout à fait. Et organisation sans loi et simbate. De makambo bandara Londres awa. Mais makambo tango bandaki ya Congolais ya ba sobi ko combattant. Biso ba oyo to bandaki ba combattant et ko régner et kotaki discipline. Et là ko nyos faut na discipline. Oui oui. Biso to bandaki ba makambo combattant biso ba oyo. Mais ba kombo e banité mais to bandaki et pesa ki discipline. Alors discipline c'est quand nyos faut ezala pour yango mo desenga. Et ça là que mboka essaie et vanda peut essayer de développer. Oui, makambo et bandit. Nous devons avoir makambo et bandit. Donc loi organisation et salema loi et chama ou à cause de la discipline à cause de la bande ndenge to lo ba en anglais. Kuluka au chef d'orchestre, au chef vraiment à musicien va pour naïe. Ça va pour ne pénétrer le bi et l'on sera en mandat. Ouais. On peut se une année bataille, sur une année à Monique comme ça les salamité va changer. Va changer. Ça dire que vous êtes chef en yo kaka. Non. Non, il loi. Donc les va pour voter que yom dessus. Mais là, il y a un chef d'orchestre, chef de répétition. On a beau voir, on a autant de gens qui vont faire des dirigeants. On prend le moment et on dit que ça va être un jour. On va tel pour nous donner que on a les qui on a collé que ça t'est. On est allé yemba bina. Musala. Oui, tous les cas. Musala. On a musala. Oui, les cambo, moi on a ça dans mon séminaire lelo. Tout le monde a un micro, hein? Un micro, t'as, on a un micro. On se écoute en wana kuna. Écoutez, guitare mutamu. Bébé tina nango. To vanda ki butomoni no, il faut qu'on ait eso. To vandi mutamu, to ngai ndengla linko koma na kesa na lava. Non. Musique africaine. Il y a rien à expliquer biso na. Côté na ba YouTube na ziba kono bona. So bien. Mais ça musique folklorique te. Babi. Il y a musique biso to lingaka. Babi to pesa bino espace. Mutamu tu ba pesa biso place ya répétition. To bana ko répétaka. Mutamutu place yango ezali awa ya 3 minutes na biso tokoleka wana ako bokende bozala mwa so wana bo mona place wana mutamutu fulu gembo te ya munene kuna na kati bango basanya ba estimana bango ba big no soki bosana bloc bokoya nango bo compléter ba estimeza nango ya yango bo répétaka na bino biso to ko supporter bino donc tozo ke mundele apesaka place ya ofele te atalaki bo e ba furu kinzi kenzi alors biso tomoni ke no mutamutu niso tuwana zeka po yini ko pied ango to bende to moni ke musique ko tsambongo koleka bongo to sunga ango star mutamutu to bandi to sombi bilo mziza kuna likolo bambunda wana ya eza likolo ba beta on nini likembe ko eza kuna likolo basanti ko donc na sana mutu mutu kuna likolo to bomba kuna donc mutu tuzana bastima moyo ba bafu ya biso moko to mata on kuna mutu kuna likolo mutu to bini ngino to répéter ne fils que 8 chansons o ya kala ya kolono ya 6 wana to maîtriser en to saliso sorti to bandi nanu ko bisano kombo yako ya konono banzembo wana eza bano soki beti bango bakote bakotelema bongo koso mutu kabangi nkunga miandi emionkunga kota ya yandi parce que il faut to progresser to zakana oya karate oy presque to yana ya na yango tate mono sikoy bolanda dia modi tunge esina ote ona bari sa yakala tutamu babanze bona batola na susu ezate tutana banze oya yanga kwa enkunga myani kabisa igene ko enyo kunga kazemi ko yali nyino oya yeba te yango ebe oya yeba ni nzemo na mutamutu epesi confusion ko te ngaba nzoro banze bakala mana yeba ngol susu ezate mutamutu dioni diambo ditunge sina kala mde sala sikati mutamutu et comme ko moye aya ezate po banzembo ne ba répéter yango bazo buli yango mutamutu konono ikufaka te ekufi mutamutu na ngai pina sala mikana mutamutu na lemi mutamutu tabo ya préciser boye pour ba yete obegyo moto jinu dio ye kuna so bude
Ozo budena nani alika na nzembo na ye oyo ye déjà photo répéter mutu likambo kabla so na konono yango so banzembo oyo beta nango beta na oyo ye bali po benda ba po benda no ba tu pamona kino ba to bazali o moyo ina kana afuako mutu après ça oyo bino popandi ko tia mutu ale mutu balingi te mutu ye mono banga ngenkanda mutu na lembi na nga na tiki na ngai donc yango na tila makabuto va evanda tilelo mbele konono mutu esi ebima mbele mbongo ezokota mbele azoliambo sale ofele le sale bafutaka simeza bokuti na betika bokuti mutu oyo kaka na répétition 600 livres répéter à part pour mutu siko ba pesi biso yango babi boy utiliser na instrument ya biso mutu tout ça kaka sorti tokoka yango te donc mutu katupa bini ndoki bandako ndoki azali kaka bi biso moko malandi la mona longa yani bula longa ndoki biso moko donc oui oui mase zingudi lasala zingamanga awe ituvanga tukondeleti emase zingudie lwasala zingamanga awe ituvanga tukondeleti oyo ezali neti hymne national tokobanda nango message yango wana mpo ndenge toza boye donc toza bato moko en tout cas la bosala ekopesa bino merci parce que c'est la première fois namona mpena grâce à papa nanga aza awa ke namona mpena ke bato baza kosinteresse na likambo wana mpena bon na pari mpe esalama mais namoni sérieux moko ezali awa quand même je crois ne pas me tromper non mais mutu lembuka omoni sikoyo likambo ekamwisaka ngai ye oza na France kuna na France omonaka yango te mais bango babengaka balakisaka makambo oyo awa keno tozali disponible mpo na ango star mais bino boza na France koma sikoyo keno bovandaka te mpo balakisa yango kuna keno yango baza nango besoin papa lokuta yango na omoni bato omoni na téléphone okoloba no n'importe quoi oui papa namoni sérieux moko awa mbadi yaya umbanzanga buya kelenge kuluwanda kilenge siwao kamumama isona mene toza mpe identité na biso tolatisa yango nde toza kozala na mboka te moni mboka wana totika yango ngai papa partout nakendeke nazalaka na identité angolais ntango nazalaka nani même tobeta na papa oyo mbakuna peti moko ya mozombo wana mpo ntango nakomaka wana ngai ayembaka makambo na biso kaka mais yango yo ozali donc nayebi ekolo mosusu te e lokola ezokomarche bien te donc nazalaka motu moko papa oyebi mawa deja naza nango ko nabia makambo oyo ndenge nini nakoko nakende kosimba bakisi mpo nayolakisa peza makambo etambola bien mpo bato wana bazokokanga wana babangisanga ata moke te papa babangisanga ata moke te eza teke naza koleka bango te mais bazobangisa ngai te yango tozosala papa so bokotya maboko na makambo oyo na répéter encore une fois so bokoluka candidat moko ye nde adirige biso moi je suis d'accord mais moi je me porte candidat aussi bakandidat baka mpe ebele oui bomona kaka ye azala liboso to bokende d'accord merci papa likambo te mutu bon je pense que pour un filmage tosuki na biso awa mais tokokontinue biso badeba yango engindi totikala baki bosi nzwama eloko mona na